balandi na kivuka ya ba mama o tokobenga kabongo association de femmes kimbongistes qui en sigle na mokolo mwa lelo ya mercredi le 26 juillet 2023 ya solo toyebi na bolamu ete na ekeke ya liboso ezali mama nde abebisaka nzoka nde na ekeke ya mine tala mama mwilu oyo abotama bongo na région inférieure et esika wapi pasi penze ezali discrimination sociale na bamonyo surtout oyo ebetaki afilika tomoni ete mama atombolaki penza nkita e mama yene mutu asalaki ete lelo tokoka kolobela bongo kimbongisme oyo ezali toute une civilisation pamba te tokolobela civilisation soki tomoni écriture epai wapi toza na écriture négro-africaine tobengi mandombe na yamba ya papa Simo Kimbangu tomoni ba mama na lisanga ya mama mwilu bazali kotombola bongo misala ya eyamba. Donc, femme kimbongiste azali modèle ya femme africaine pe congolaise oyo azali bongo kosala image ya kitoko po ete nkita ya mboka na biso pe ya Afrika ekende oliboso. Sasa ipi tokotika bino to bokoka kolanda penza lolenge kani ba mama bakotongaka na lomeya mwa moke moke ya pilipili ya mungwa ya madesu pe ya makala lingomba oyo evandi epai wapi totongi mise commentaire ezalite sasa ipi totiki bino bokoka kotala bilili kombo ya tata mwana pe tata monimo santo ba mama oye ba mama oye ba mama oye ba mama to betaka maboko to salaka na esengo ko lelo eza mokolo na biso mama mwilo ye femme internationale to betaka maboko makasi tokomi esika tokokumisaka nzambe na biso tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka beto bie beto tozala nzambe na biso tozalaka na biso nesengo pape tata monimo santo tozongisi lisusu merci toye lisusu epai ya mama mobokoli mama ya solution mama mulukia wanga Marine Titani pona nini toyake pa ya mama mutu na mutu ayebi nanga nazoloba na yebi pona nini nakendake pa ya mama pona yebi mama aza mutu ya solution toyeka na bacharge bele ke soki tokomi pa ya mama tofukami tolobi mama zulaka biso solution yango tobengi mama femme internationale mama mobokoli kino lelo azali kobokola ngai na yo na solo tolandaki matei nazalaki te tango na silisi beko na deplasaki muke toyoki mama évangéliste mama secrétaire nga lisusu na ye mutu na mutu ayoki oyo mama mutei atei biso mutu na mutu azwi likambo na nzembo azwi likambo na libondeli azwi mpo mama évangéliste alobi esengo ezalaka na mutu oyo ayoki abombi asaleli yango ekepesaka esengo ata na ndako ntango tozalaka ozoteya mwana azotosa azosalela ekepesaka babota esengo toza na papa Simon Kimbangu molimo santo nzambe ya biso azoteya biso alobi somo ezali koya mopepe ezali koya makasi alobi mopepe se ebandi nga na yo nzambe azoloba na biso azosenga banzembo ya ndenge na ndenge azali kokebisa ngai na yo ayebi te likambo na ye ekomi pembeni alobi bokanisa te ndenge nalati silence oyo
na sala na ngai papa Simon Kimbangu akosala ne loko te azane na nkamba azomona ngai te kasi totala ba o bazo kon lever bango bazana kisasa tata sembango na nkamba azokelo komona na batu wana te banzambe azana biso tangu nyonso pesa mokili mobimba na seconde nzamba kokokilaka na mokili na ye toyeba esika tovandi awa tata Molimo Santo aza na biso azali komona ezaleli ya mwana na mwana azali komona etamboli ya mwana na mwana susa tata Molimo Santo tolonga susa tata Molimo Santo tolongola mabe tosala malamu azotala pasi ya bana na ngai kolela kasi tanga azotala alobi na biso koyoka ezali te alemakamu mingi wa biso tozosala mingi basala kango na papa de ngenda atangi na bamuvuma alobila bamuvuma mususu bapesaka papa pasabi bato wana bakomaka na pasi peli wezwaki bango alobi yango mpe esalamaka mpe na tanga mfuma mbanza bapesaka epasi bapesaka mawa ezosalama mpe na ntango oyo alobi malamu likambo yango eya nango tokende kosamba esika tokokende tala nzambe azali koteya nga butu na moi alobi o tozosala ye topesaka ngo mpe pa ya papa topesa mpe pa ya papa Simon Kimbangu oyo alataki liputa kino lelo tozokontinue kaka alobi malamu likambo yango esalama tokende kosamba mutu na mutu ngai mutu na kokende kosamba position na ngai kozala ndenge nini kosambisa bakosambisa ngai kezala ndenge nini tobanga liwa nzamba azoloba azoteya biso soko koyindisa lobi akoloba ta koyindisa lobi kasi azoteya biso alobi bokeba kuna tozali kokende ezali koyinda ntango alobaka na bana Isalaele bino nyonso bokosila abomaka bango mokolo moko te abi kaka Yosua na Kalebi mutu bakokotela mokili elaka na bano babotamaki na nzela bango nyonso wana silisaka bango lelo bakufi bato bakendaki kotala mokili elaka basalaka 40 jours kokende na kozonga kasi bango nzambe azobalusa bango kaka wana bazokoma kaka te ezali mpe ntango na ngai na yo azali koteya biso alobi bokeba pamba te sika tozokokende ezali koyinda alobi ngo mutu nyonso ayebi maloba tata Simon Kimbangu ntango tozali koyoka ezali koyinda tozala mpe na bobangi ya kosala masumu biso ne bato toza na kati ya ndaku biso bato tozali koyoka malako ya tata okotala na batelefone maloba ya papa azotantala ya mawa oyo ezosala pasi ke soki toyoki na seconde tolekisi yango tozongeli na mabe mpo tomesana na biso kosala mabe tomesana na likambo ya kitoko oyo ekepesa nzambe esengo kasi tomesana na likambo ya mabe te oyo ekepesa nzambe mawa totika kopesa tata Molimo Santo mawa totika kotiesa liboko na litama mama Mwilu apesaka tata esengo atosaka mibeko alobi malamu natosa po ete nzambe atombola ngai mpe na yo totosa po ete tata Molimo Santo atombola ngai na yo ye femme internationale eske nakotosaka alobi na biso elateli alobi na biso evandeli atei biso nyonso kino lelo tata azoteya ngai na yo elateli tozala bato bayokaka tozala bato batosaka tosepelisa tata Molimo Santo alobi mokili mobimba bazali kotalela ye balobi tata Kimbangu zoloba nini na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mokili na mboka na yo ndevime ye makasi olobi nini biso tozotalela yo tata talinga na yo toza ya kobongama te toza na koyokana te tata zotala na kosala ndeni na kata likambo oyo po ete kimi ekota kati ya mokili abe kimi ekota kati ya mokili pongala yo tobongisa tozopesa nzambe retard yeba toza na etumbu ya makasi biso bato tozopesa tata Molimo Santo retard alingi asala likambo na ye azozela ngai na yo tobongwana ntango azozela ngai na tobongwama tozokontinue kaka kosala mabe tokosuka wapi talela tata Simon Kimbangu po yene mutu akozwa solution sikoyo biso toza na kati ya ndako biso tokopesa maboko epai ya Yawe biso lisusu tozali kozonga nsima baketika biloko na bango ya mabo bango basalelaka po bameselaka na bango na mabe bameselaka kinganga na bango bameselaka na bekeko na bango batale balobi te tokomi na ntango ya suka tokende kotika bazwi ekeko na bango oyo bango basalelaka bakeko tika epai ya
tata molimo santo sikoyo ngai na yo tokendaka kozwaka kise na mbeteke kuna bato mbeteke baya kotika bikeko na bango epai ya Yawe balobi tokosala lisusu yango te biso tokomi nsima na yo tata Simon Kimbangu yeba nana ndimaki yango te bato wana bakisi oyo bazowuta awa bazokende kozwa bakisi kuna na mbeteke kasi baya kotika biloko na bango wana nyonso wana kangami na basinga na luketo na bagumete na biloko nyonso nakende kotika yango ntango nini epai ya Yawe nga moto naza na kati ya ndako ya Yawe bato libanda bazoya kotika balobi tokende kotika ekeko oyo elobaka oyo tango sokoma kaka ye alobi bayo kotika yango epai ya tata molimo santo tata molimo santo abimisaki nkolo Yesu nkolo Yesu kende yo yamba bango nkolo Yesu abimi basengi bolimbisi babimise keko batia yango na kati ya saki nga na yo tolobi nini nga no naza na ndako ya Yawe nalobi nini nazali kobomba kaka nazokozela mokolo kosala likambo bongo sokosala yango na 22h sokosala yango na 18h tokosuka wapi azozela mokolo koyindisa boso oyindisa na 18h akoyebisa biso te azoteya biso po ete tozala ya kobongama ndenge mama aza na zemi akobongama kava akende kokitisa jamais azokende kokitisa lelo akende kosomba biloko lelo bakushe atie sakene na lipeka bakotuna yo ke wapi omona kosi batu te nakeka kosomba eloko na kwe yango mpe tata Simon Kimbangu kosala pa na biso soki ngai na preparaki na ngai te nakangamaki na ngai kaka na mabe pasi ezoyela ngai bango baya kotika biloko na bango kontela 0 ezala makambo ebele tata alobi tokanisa te ndenge alati silence azotala position ya mwana na mwana alobi biso banso tokomi na porte biso nyonso totelemi na porte tata tanga kofongola ndako afongoli porte nani akokota na ndako nani akotikala libanda lelo bolesi nkamba biloko ezala ebele Yawe abengaki atuni ngai position ya bato na biso elinga kolonga le 20 elongwaki te mpo na majuti ekokaki te bazotala ti samedi bato elongwa lobi papa Lambert apesa nga rapport lundi lobi papa bengi lelo babengi anengi na ya beko na zela kuna bengi alobi ba mama bosepela na bino ba mama ye mama mwilo ye alobi na ngai ba mama luyala kweno ba mama bosepela na bino po ete bato ezali koya tala sengo tozali kopesa epai ya tata tosombi bato majuti ngai pene okaka bato bakopesa ngo po ete bato na biso ti samedi elongwa bakolonga dimanche to na 3h du matin bamindele balongwe natuni papa batuni ngai eske bato bakoki kozala alobi bazala ebele fake beta bamama bazala bafilme batindela ngai naza na esengo makasi loba ngabi papa oyo tokosala lelo po totinda lisusu alobi loba musale sala malamu pate bato ekoka kolongwa nani akosomba majuti ezali ngai yo moto opesaki mbongo ya bato ti ngai yo mpe moto tokopesa mbongo ya majuti lelo tosala mosala makasi tata molimo santo alobi bosepela na bino bamama naza na esengo ya makasi mpo na makambo ya bato lelo soki bato ekomi esengo ntango tata seki biso bana ne tozwi mapamboli tosala na biso mosala toprepare na biso majuti na ngai na preparaki kombe na ndaku ongo na yaki nango natia na sani po ete mama mwila ntianga na nkata po ete tata Simon Kimbangu apesa ngai mbote ya nguya ongo na kozwila lobiko ongo makambo na ngai kekende liboso lelo tokosala combien po ete tobakisa na mbongo ya majuti po ete soki tosisi bato lelo soki basisi kaka kotia couleur bazongisa yango lisusu na mai majuti kaka soki ekoki bamindele balongwe mindele bazopresse balobi biso tokende kotika bato tata Simon Kimbangu sikoyo ngai mwana ndaku onayebi te tata nanga za nzambe eske naza na susi ya mbongo ya majuti bango kuna baza na susi baye na bato bapesa epai ya tata ngai mwana ndako eske naza na susi ya majuti nde bamindele baza na posa baye kotikela tata Simon Kimbangu bato tosepelaka na biso papa alobi bosepela bamama po ete bosali likambo malamu alobi tosala mosala malamu azali kozela bato alobi mokolo yango bamama ya kisasa abilanga komema bamama mingi te feti ya makasi kezala na kisasa
tala tata molimo santo makamba lobi abi feta makasi bato soki komi ekezala na kisasa mukola ngo ekezala ndenge nini ba mama tozala ya kobongama ba vize zwamaka awa mama Suzana zobima alobi azomema bawe nyonso bazali kuna mukola ngo ekezala ndenge nini alobi faki po ebeta kuna la Londres ba mama bazala ebele tata pesi nzela alobi bafilme batindelanga mukolo yango tata zosepela bongo na yo tokosepela te ndenge nini tosepela tokomisa likambo ya suka alobi avion mpe ezali kozela biso ntango ndenge tosombi bato totie majuti ndenge mpe tokosala na avion mpo etangamaki ngai na yo mama mula atikaki yango alobi nake kozela pembeni ya tata mpona kosengela bino kosenga na ye bato yango kosenga na ye avion peke ya po topesa mama esengo mpo mama betaki tolo alobi nima nga mwilo na kopesa maboko mama mula apesi maboko ake atiki ngai na yo po topesa tata semaki mbao na maboko po betaki tolo na 21 gengende tala bamama botala bana ngo banani ye wana kasi tata ye lisusu alobi te fona zonga nakende po nasepelisa bala na nga 2023 compteur à 0 tala makambo tozali komona benlevema misu na misu boye oyo ekweya na bandali bata moto na bazalaki na bachasse na moto bamati ndeti barezalaki na kati ya chasse ale chasse wana ekweyi epanzani na prince makili ekweyi na se bakangi bato wana moto bazoki na kotika esika batekelaka ngo ekweyi na nzela ntango bazokende makili epanzani bato mosusu soko batuni oyebi akoba namona na ngango te kope nayebi te kasi bato bamoni yango ndeti ezalaka boye ta ndenge bakomi kosala biso yango papa alobi tozala mabondeli tobondelaka mingi tosambelaka mingi po ete nguya ya molimo santo ezala na biso ntango yo oza na bunzoto ntango nyonso bunzoto nguya ekekitela biso te kasi ntango nazala mabondeli nazoyemba nguya molimo santo ekitelinga ate ezoya eketutala pembeni na nga te po toujours naza na nguya mama mulu azalaki na nguya ate ye pusalaki pembeni na ye te toujours azalaki na nguya mosanto papa alobi esengo ekezala kuna makasi na kisasa mpe fete ekezala ya makasi tata laki ngai na yo tobongama tosala mosala oyo apesi na biso tata mwana mpe tata na mosanto amen bamama oye bamama oye malendisi mama apesi biso ya motuya na kombo tata mwana mpe molimo santo na kombo tata mwana mpe tata molimo santo.
nazoya. Histoire ya Mangomba tosili komona ete ba mama ya yamba ya papa Simo Kimbangu basombi bato oyo eza na Hollande semaine oyo kaka bato ekolongwa na Hollande pour que ekoka kokomela biso na port ya Mwanda wana nde ezali message oyo maman présidente générale AI maman Silulu Tampa asili kopesa na ba mama pe ba mama esengeli na biso ndenge bakolobaka na lokota ya lifa lancé était éduquer une femme c'est éduquer toute une nation et biso modèle na biso ezali mama Mwilu lolenge wana tozali komona maman présidente générale a beti penda sete na likambo o etali elateli ya ba mama elobeli ya ba mama evandeli ya ba mama pour dire que toza ba modèle biso tokoyo kozala batu oyo toko éduquer donc lelo tozali komona ete ba mama bazali kokende pembeni elateli ya mabe nzoka nde na eyamba ya papa Simo Kimbangu maman présidente générale na ndingisa ya tata mokonzi ya eyamba ya papa Simo Kimbangu sa divinité papa Simo Kimbangu kiongani posa na ete mama ya Congo maman Kimbangiste azala modèle oyo akotambwisa mokili mobimba ndenge slogan na biso ezali ete Kimbangiste ezali espoir du monde. Sasa hivi tokomi penza na suka ya lisanga ya ba mama pamba te bakolobaka ete mama Mwilu nde solution epai wapi bomoni ete bilenge basi bayaki kobanda na beko tokoti na mateya sasa hivi na tokosukisaka toujours na misala nzoka nde na mokolo mwa lelo ya le 26 juillet 2023 ezali mokolo bongo ba mama bakolesa pe nkamba bomoni tomemi ba denrées alimentaires loso madesu sukali pe bongo na bongo po ete tokoka kotonga Yelusalemi epai wapi lobiko ya moto moindo ezali mama kolala pongite jeune fille kolala pongite fais-toi valoir
yaka na yamba ya papa Simbo Kimbangu epai wapi oko se retrouver. Soki bolandaki biso na caméra tozi bongo lisungi ya papa Landu Alfonso na maman Line Luzolo kimia o mabota mabino.